Mbote Balandia Dias Congo TV, vraiment bonjour. Toza na commune ya Ndili, vraiment na terrain à Bouddha, place corps ya star na biso bipoli ezali vraiment boyebi ke Bible zo yebisa biso tolela na ba obazo lela pe to sepe na ba obazo sepela vraiment biso Dias Congo télévision toyeko lela na République démocratique du Congo toyeko lela na ba star nyonso tout vraiment na liwa o ezinde ko na biso bipoli aza star munene oyo asi kotika biso vraiment toza awa na terrain à Bouddha vraiment tozoza quelques membres ya famille o bakoyebisa biso bipoli azalaki nani, bipoli abotama wapi, bipoli abala akufi atiki bana combien vraiment tokotambola tozwa bandeko na biso ya membre ya famille ya star na biso oyo auti kotika biso vraiment ezosala biso passe mais nous sommes des chrétiens nzambe nde apesaka toujours nzambe epe azwaka vraiment ya kolobeza te tozona bandeko na biso baza tokuti oyo toyekolela na bango ensemble star na biso munene bipoli tozwa bango on se retrouve tout juste après. Moi, duplex son frère. Tozape ana moko ya famille ya star na biso auti kotika biso bipoli à qui je dis bonjour. Bonjour maman, bonjour. Papa, mes condoléances. Merci, merci maman, j'apprécie. Merci. Okoko yebisa bandeko na biso Balandia Dias Congo TV bazo etala yo ozanani et pas star o auti kotika biso. Ngana za petit frère ya Mfumu Sandoka ya Pepe Bipoli. Nzali kinaye. Alors eloko touché ngalo ko liboso wa tango na komi wa. Na woni ndenge nini bato bayambeli ya. Donc on a remercié vraiment de tout cœur Bananjili na bato mususu libanda parce que accueil basali lié penza a mérité yango. Donc un grand merci vraiment na bato on se penza. On va participer de près de loin pour na ya Pepe. Merci beaucoup. On va yebisa biso ndeko na yo atiki biso abela ki ou bien abela kité. Te obi Chando abela ki mingi ndenge bato bayebi. Mais obi comme on Pepe Nkosi. Nkosi signifie le lion. Aza battant, combattant. Abandonna ka jamais tipona. Abeli mingi. Mais on y a nzambe motape sa nzambe pe moto zwaka ozomona. Mi kolone koki. To kumisika nzambe aninga tireke na sa mabele. Aninga pe nzamba abatelaki pendant tout ce temps-là. Mais abelaki mingi. Honnêtement, il a beaucoup souffert. Et puis to remercier nzambe ninga bengié. Comme ça, moi, que son âme repose en paix. Merci beaucoup tout le monde qui est vraiment famille, oza famille ba chrétien ba yebi lilo banzambe nzamba zo yebisa biso vraiment yenda pesa ka pe pa zwaka papa nanga ko yebisa biso souvenir nini oyo vraiment otika nango na yebi ke ba souvenir eza ebele mais moko ko yebisa biso moi atama histoire moko ya ndeko na biso otika biso bipoli ero vraiment zo zongela yo ba souvenir eza ebele quand ça yaya ngai tokoli ensemble. Pour souvenir moko zotikala etikali na mutu
Dernièrement, on a que rendre visite en France. On a Canada, na pasteur Rico. Na bengi chaque année na en France, na kutana naye. Pas tout le ballon nzambe puis ma camarade ya famille. Oui, alors bien on a quand, on a un avion mercredi. Abi na ngai bon, ya ka me ko bossa na kamondi la ngai Bible. Bible o ezana ba écriture à minene. Parce que on peut s'engager liboso, mis sur mon asubienté. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi dans mes Bible lango. Oui, comment il s'engager? Quand on a Bible là, sandoka. Oui bien, asa mon tababoul. Asa vraiment mon tababoul. Atangi Bible rabi. Ah. Abi mais bateau ba comment qui va Bible baza va inspirer hein. On a dit oui. C'est normal baza inspiré parce que c'est inspiration Nzamba. Pas Bible bien abisso hein. Inspiré par le Saint-Esprit, certains hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est quoi bien ngabo? Est-ce que ngabo comme Bible ngabité? Rokomate. Mais okokinde ko yembela Nzambe, okibe ko témoigner. Ola mo Nzambe na vie na ye. Yango na partir aona habité ngana bono yembela Nzambe. Yango na monique ya partir bozo mona zo yembela Nzambe. Il était touché. Nzambe pe na bomo Yesu na bomo na ye comme Seigneur et Sauveur et monique Nzambe pe ayoko zo na tango ye moko alingaki. Oko yembela biso mo vocal mo konde kona biso bipoli olobika bandaki ko yembela Nzambe mo vocal mo ndo yembela Nzambe oko yembela biso balandi ya Jazz Congo TV et osala bango pe bien. Pas de problème pona nkolo Nzambe to salango. Na wemba vocal moko to yemba kina ye tango accepter Jésus-Christ hein. Bango babengama banzambe ezali kambo na ngai te ngai na ye pai na yo Yesu ozala justice nanga yoza nzamba mfumu ntako yoza nzamba pepe kosi yoza nzamba mfumu ntako yoza nzamba pepe kosi ezanze mazolinga mingi moko abi bango babengami ba juste ezali kambo na ngai te ngai na ye epai na yo Jésus ozala justice na ngai. Donc andima ki Jésus ozala justice na ye. Mais le Europe na pourquoi tous na moi mini concert hein. Il y a musique Nzambe otoyemba ki na ye hein. Na ba petit na belek na biso double gilet tawa. Merci maman. Merci beaucoup. Beaucoup on a matanga ya star o utikotika biso star munene ya République démocratique du Congo bipoli okoki koyebisa biso ozanani ozande kwa star to azaka fan na yo po eza dei o eza ya République démocratique du Congo babato belé bazolela vraiment ozanani okoki koyebisa biso wana azali leki ya mama na ngai azanoko na ngai. En tout cas, naza na nostalgie makasi pona ye. Po soki akenda poto te yenda kotsa nga na monde muziki. Bon tanga ke poto na courage sute na ke koyemba na l'église. Na komi ba parler du peuple. Bon. En tout cas, okuta na yami baile ko kwa kufaki, yami satule mwana ya kufaki. Tanga yena de ya papa wemba to kuta na ite pona kangama na musala. Bongo kufa na ye eza pasi pona biso ba mususu na mawa. Bon, lokola eza nzela biso nyonso tu. Tozongi sika merci pa Nzambe ya momoni. Lokola toza kati ya mwa muziki yango nde mona osala biloko pona nostalgie ya okanza bipoli na fulo. Olobi oza pe star oyemba pe yemta pesa kiogu ya muziki. Okoyebisa biso obanda koyemba na neni na pesa kwa gu ya muziki na neni ni obanda koyemba pa nani? Na bandaki koyekola donc ye ta bango bakoti na koyekola na Victoria Lesone tana lena yemba bi oza na talent. Dosenge yo pe atozwa yo na muziki. Bon, mokete akei na yemba kina ili susute. Nde na mo lokola tunaki toujours na posa koyemba na kene église ya CBFC Kinkole na ke koyemba na ba chorale to ko na parler du peuple donc koyemba na ngala kati ya ba chorale kaka église. Mama olobi star o utikotika biso na kombo ya bipoli aza oncle na yo souvenir nini o kusana ngo oncle na yo ndongo vandi bozo raisonner souvenir nini atikeli yo? En tout cas eza ebele en tout cas eza ebele ba souvenir so moiti tozole kaso to tangisa suma ya miso te potala 2 semaines o to ume nango moko ekimi yango ba souvenir eza ebele ya kotala façon de vivre na ye
tanga zo ya biloko na ye nazo batela yango na taya moma matanga nga nazo bomba yango akolela bwana na zwi miliki na ke na pesi ye ngape na zwi ngai do biloko so tikali do eza moko ya bilemba malamu o nazo na noko oyo do ezo sala pena mwa pasi omona lelo alali azo ya koli do eza mwa makasi. Mais tout le monde a corps ya bipoli madame azate bana bazate on expliquer biso ezani poto comprendre te madame azate veuve azate ba orphelin bazate ezani ko claircir balandia Jazz Congo TV ba Rolanda biso. Bon bipoli ndenge aza wana abotaki mwasi na liboso awa mwana Ineza kufa ndenge akenda na mikili kuna pe akendaki kobota kuna mais mwasi na yo kuna pe akufa ozomona donc mwana wana na mwana mwasi na ye batikali kuna nde omoni lelo ndenge azoyela biso koli boye donc en bref na koloba bongo. Bon oza pe oyembela biso mwa vocal moko star bipoli banda koyemba mama posa moi bien wala koyemba nzembo nzambe oyo ba vocal ya star atiki biso bipoli okoyi koyemba ngo mama nzembo ya koyemba sikoyo normal a préparer nzembo moko mais tala ekima ngai po ezala tipo to sane vocal wana mais ekiminga muke pona uto chamwa rumba na mutu ekimi muke mais ezebele ebi krina etika sema bipoli na full do wana krina epenza ndango wana uzomona mais tala nzembo ekiminga na préparer yango toyemba ngo kuna toyemba ngo na préparer nzembo ngo ekiminga yi. Merci beaucoup. Merci nos chers téléspectateurs de Jazz Congo TV. Tozaka na matanga corps na biso ya star na biso munene vraiment utika biso. Tozo pe maman na biso bonjour. Bonjour. Okuto na matanga okoko se présenter aux anani. Ngai kombo na ngai Efraji Mbula. Navana na Paris. Toyaki na délégation à Paris. Nazali membre ya famille ya bipoli mais quelque part aussi bipoli aza ami aza ya quartier aza tout quoi voilà malgré naza mona muke na ki mona muke mais est-il que c'est vraiment la famille. Un souvenir nini oyo otikali nango oyo star na biso olobi aza grand frère na yo aza membre ya famille aza donc aza ya yo vraiment ndenge otiko loba souvenir nini ya ozala bon on va souvenir ezebele mais vrai souvenir ezaka ke tanga zoya na lopango pa na biso tozo li ensemble tozo seka tozo solola vraiment ba souvenir plus yangwana que avant ya na ndako tozo solola et puis na poto on a toujours été ensemble donc on va souvenir na zangwana bipoli azalaki star pe aza star okoki kosala biso mwa vocal ya bipoli wanda koyemba banda mpe kosepelisa yo. Bon déjà naza musicien te vocal ya bipoli bon banzembo ebele oyo bipoli ayemba bon ayemba bazengo luzizi la biso ozali mwa bana mike mais on suivait ça ayemba bakapangala bon pour la vocal la musicien il faut comprendre. Merci beaucoup. Maman, tu as maman na biso honorable moi bi aza awa aza pende ko ya star na biso tika biso bipoli mbote na ope. Bon en tout cas eze sengo mingi ndenge to accompagner ya na biso bipoli tozaka ka atisikoyo toloba ke to accompagner tina dernière demeure na ye vraiment na profiter pe na pesa bande ko na Paris na mona ba texto na bango honorable Kijason kuku yango yo bipoli akeya tiki biso mam sika mavwaku on est toujours ensemble to bosani binote na musika to yebi ke bozo soutenir biso de loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup nos chers téléspectateurs de Jazz Congo TV. Tozaka vraiment na day na matanga ya ndeko na biso
star munene ya mboka oyo auti kotika biso Bipoli toza pe ana honorable Mwabi azali ndeko moko ya famille membre ya famille ya star na biso oyo auti kotika biso vraiment ye wana nazozwa ye déjà. Bonjour maman. Oui, merci maman. Yaminga Kolobezate. Je suis la grande sœur de l'artiste musicien Pépé Bipoli Chando, le grand boulanger. Nabadi Liboso qu'on remercie Nzambe Oya Pesaki Biso Oyope à reprendre parce qu'il a été malade longtemps et Nana Minga Rolobate mais Nakosenga merci Mingi na peuple congolais spécialement Bakinois Oya Tchangu et en particulier Oya Njili Oyo vraiment accompagné Biso Banda le 1er octobre ti na mokolo ya lelo. Merci na gouverneur à ville Kinshasa André Kimbuta na o nyonso asali po asunga biso po deuil eleka dans de bonnes conditions. Merci mingi mingi na famille musicale parce que batika ki bisote Redi Amisi Kambo Jado Manda chante en tout cas balaki nanga elongo depuis deuil ya annonce à deuil na sengi bango merci na bao na tangité merci parce que il y a beaucoup de groupes musicaux groupe ya musique elekaki awa mingi pwana bayembela collègue na bango Pepe Chando Bipoli na Fulu et merci en tout cas na bango nyonso oyo ba ye ko sunga biso ba ye pe ko rendre hommage na collègue na bango Pepe. Maman, merci beaucoup honorable biso pe toye biso kaka Nzamba sunga yo apesa yo kimia a consoler motema na yo parce que yenda za mettre ya temps pe ya circonstance yende apesa ka yepende ya vraiment Nzambe apesa yo makasi. Merci. En tout cas maman merci, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Comme s'il faut le dire en français, un grand merci à tous ceux de la Tchangou, les Kinois, parce qu'il n'y a pas que Tchangou, il n'y a pas que Njili. Les gens sont accourus d'un peu partout. Hier, quand nous sommes passés à la place des artistes, c'était bondé de monde et c'était les gens de Matongé, et en particulier du couloir Madiakoko. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, Bandeko Nabiso Balandia, Just Congo TV. Tout ça, vraiment, na matanga Nabiso. Tout la population, veut dire bana ya quartier oyo baye Bibi Poli. Mais tout le monde papa Nabiso aza awa doyen Nabiso, Koko Nabiso. Bonjour papa. Bonsoir maman. On se présenter aux Anani à un quartier à Nyenji. Bon, moi je réside ici à Njili. Je suis. Bon, maman ngala zalaka awa na Njili, na fandi na quartier 1. Bipoli na yebiye depuis kala. Azalaka na Viva, ayeko kota na Victoria Ellison. C'est ça que je les connais. Papa biso oyebi depuis kala Bipoli. Oyebi pe ba chanson na yeko koyemba mo vocal na mo Bipoli abanda koyemba ndo sepelisa. Nzembo bayemba na Victoria Ellison. Na sambeli catholique, na sambeli ba église belé ayembela ka nzembo. Bon, bah mususu na bosani en tout cas. Merci beaucoup papa. Tous appellent de la biso awa. Bonjour. Bonjour maman. Pour se présenter aux Anani, à to kuto na matanga ya star na biso autokotika biso na kombo ya Bipoli. Bon ngai nazali jeune moya na jeune Njili na botama na Njili na kola na Njili. Mais pour le moment na pas na Luanda. Dans la rivière la Bipoli. Yango moni ke la luka mana yaka. Parce que à Paris, les a pire petit peu ya mutuna Kester. Donc la bande maman da fan club ya Kester na Luanda. Na bana na Luanda. Na bana na Luanda, bata Luanda ba ebingai.
Donc yango bon na vraiment pour Vebi Poli la vena biso Victor et pe banda awawa ba faire question pe donc ba banda pe makambo pe kanjila. Souvenir nini ozala ngo ya star na biso au tikotika biso Bipoli. Bon souvenir avec Bipoli na koloba ezama mingi vraiment te mais to regretara po ndenge vraiment que au regard la source moko ya munene na njili pazaki premier musicien njilo asaki succès makasi na milliers ya ba entre ba avec Kester na ba papa Wemba mais Kester atikaki Victoria papa Wemba atiki vivre mais Vebi Poli atiki biso melo côté to raisonner bingi mi pour na vraiment à part Victoria principal mais kufara lango pe pour ça Victoria principal ta ba kabola na menea. Donc Sima a ce qui se souvient, je soutenais pas que poto na ngepe de l'autre zo yambaye que ya kufi bani donc mauvais souvenir na biso yango la balanjili quoi. Maman papa moi chanson mon bien vocal ya Bipoli et au ça la paix moi bien. Bon nzembo na ye o ayembana na Victoria ezali titre za kapangala kena ye oro nyongo na yo na malanga tandele na kofuta o atana miso ya nzambe to kofuta ye do ya chanson na ye na bon nzo Oscar Sara na Victoria principal ezali bosai ngai na lelio solo e ko décevoir ngate na miso do ezaba chanson moko ezala pe ba succès mais asala ngo pe ba clipité donc asala ngo pe vraiment fallait ba promotion de la mingi pour la banze atandenge c'est ce moment moi bipas le quoi tikal ya na ye aluka sa ta ba promotion ya banze mala pour atikala toujours to le la biso balanjili quoi otala ka mama solo ebele banana njila mais souvenir ya ba musicien biso njili dozo zo pété. Donc pas qu'à donc souvenir donc ba c'est la sota ba œuvre mo boyaye petit ka pe balanji pe to lobela ko to la likambo to lobela te. Merci beaucoup. Bon, ils ont des biso ma kolonji biso to mona mete tiwara tia uta na bayombe. Ngane na songa boina grand sapeur japonais descendant de Tcha. Le sapeur pe baza awa. Oh sapeur. Ki ba ma sapeur mo boy soki ba ndenge nini basaki ba manke ba petit na ngai. Et là basaki ne wana mutu. Ezaki bien te na mele mo ba médicament melelo. Mele nini? Na mele ba ki sipena ko se reposer pour na ba ike. Et on peut ça bien. Mais menga tina ba 5 heures. On a 5 heures du matin, na bête système de tête pour les jeunes pays bakui. Les autres ne sont pas ready. Tête pour les jeunes pays bakui comme un chapeau, blouson, gilet, chemise, n'a pas que nous n'avons beaucoup na boots à Weston. Donc les lots à l'élo. Muntu kadiati kwenoko. Les ne sont pas karitoma makinuko. Vous comprenez? Beto eba ou différencier na. Vena biso Bipoli biso dongo bengo kuma chando. Pepe Kos. Comme on est de Guimarães. Batalelo ba ogango ngai ba. Ma c'est la biso moi vocal pe ya Bipoli et ça moi c'est. Ngaya na uti boy. Ye a uti kuna. Velo na ye ekufite. Velo na nga ekufite kasi kende. Alingi te. Mbototo. Lelo za lelo. Donc c'est bon que biso to ba véritable njiloa minga robate ma journaliste ngai comme na ngai Chikagela bandela biso na vocal wana bandela biso vocal wana ye na wuti boye ye a wuti kuna velo na ye ekufite velo na nga ekufite kasi kende alingite mbototo bozomona ba saper baza awa ba musicien baza awa veut dire vraiment matanga star boyende zala vraiment merci nos chers téléspectateurs de Dias Congo TV tozaka ana matanga le love deuxième jour lobby samedi des jours enterrement petroza na bino bozala branché bozala toujours na chaîne na bino l'émission bolinga min caméra circule avec votre servante Shira Bakayamba bozala zalaka.